Peuple de Dieu, je vous salue, peuple de Dieu, je vous salue, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, je me présente, je suis la servante de Dieu, Rosette Kamono Elisabeth. Peuple de Dieu, nous avons pour partager en tant que chrétien, chrétienne, en tant que banana Nzambe. Tozotanga na Jean chapitre 14, verset 21. Je lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Bande konanga tozo partager message oyo nazuta auto partager tant que bana nzambe futo partager et ça très important pour na ko édifier bande ko mususu peut-être message on azo pesa mutu moko oyoka ngo ko toucher ye et ko la musaye et ko permettre ya tika pe makamusu ya mabe yango bandeko ko la sengi bisoni tota mona na Jésus-Christ c'est Jésus-Christ qui parle alors bila biso tota mona ba commandement na ye na kuto garder yango wana neto kozana kata bolingo na ye yango bolingo ngo esengi ndenge nini bandeko commandement ata yo tambola na yo na ko banga Yesu te otambola na ba discipline na Yesu te otambola na yo liboma kaka bongo ye bango ke ozana bolingo ya Yesu te. Seigneur Jésus-Christ alakisa biso bolingo. Alakisa biso bolingo vato bimana kata mokili oyo. Yes alakisa biso bolingo. Apesa vi na ye pona biso. Alakisa biso ke na linga kabino. Apesi vi na ye. Andimia se sacrifier pona biso. Po biso toza la sauver. Ya sengi biso ka totambola ka na crainte na ye. Totambola na kobanga. Totambola ba discipline. Soko yibaka. Soko salaka kindumba. Soko nganoka kotonga ka batu. Ko salaka ba makita. Ya mabe pour ba ninga tika yango. Salaka makita. Ya ko exhorter ba ninga. C'est ça que Jésus-Christ a besoin. Au lieu de kako beta makita masolomoko. Kaka ezanga tina. Oko kangama na téléphone. Bando kangama na téléphone. Kaka pona kolobaka makama babia ba ninga. Non. Zoatan na téléphone. Exhorter mon ninga. Na téléphone exhorter moninga et kozala malamu pona oko sepelisa Jésus-Christ de Nazareth. Yango bandeko totambola na crainte ya Yesu, totambola na kobanga Yesu, totambola na discipline ya Yesu, tokomisa Jésus-Christ a mi intime na biso. Surtout totambola na kobanga Yesu, tozolakisa ye bolingo. Tozolakisa bolingo parce que Yesu linga biso to linga Jésus. Jésus-Christ a bien. Jésus-Christ a bien. Mes frères et sœurs, je vous dis la vérité. Jésus-Christ a malamu. Alinga biso déjà. Biso totambola kana kobanga ye. Tambola na sanctification. Bande ko ngana solola kana Jésus. Parce que na koma kotambola na crainte ya Yesu. Na koma kotambola na kobanga Yesu. Na solola kana Yesu. To sololaka. To sololaka parce que na sotambola na kobanga ye. Ale na komi na amour na ye. A komi amour na nga. Nga pe na komi amour na ye. Donc c'est ça. Do bande ko nga. Tambola na crainte ya Yesu. Tika no makamloso o salaka wana ekopesa olitomba te. Yango message na nga to partager. Na poko alelo yango wana. Nzamba pambola bino.